Bonjour, bonsoir, bande qu'on a vu sur le Congo, beau s'abonner, beau liker. Les lots tokolobela makambo situation zoleka na Congo. Poni tolobela confinement na commune de la Gombe. Poni tolobela coronavirus te Covid 2019 na République démocratique du Congo. Et na pesi na babone na nganyo so bambote. Lelo nae surtout kolobela Covid 2019 par rapport à propos tenus par Dr Muyambo et contredire kaka nae moko. Bosi bomona wapi bino boza maladie test na mboka mususu ezalaka te. Et toza ko remarquer biloko ndenge wana ba erreur rebelle eza ko salema na République démocratique du Congo parce que tous on manque de stratégie. Et na ba ministre na ba tumisusu ba manque de stratégie ko wele la koloba sans vérification bolobi sans eloko boy basali ba étude ba bwaki na média. C'est pas normal. Yangonde quelque part na komi kopé sa Chine a rambo raison. Oh abeta ki ministre moko mbata, abeta ki double patte. Yangonde makampe et au comme na gouvernement oyo parce que si rien ne marche tozate pona to betela bango maboko. Osali kama mabe, OK na gauche biso na gauche, OK na droite biso na droite te. Biso peuple congolais, il faut to longo la mentalité wana. Il faut nous to lingana. Na repese exemple, le ministre de santé aloba leki na bitando ike alobi intel autaki poto aza konta aza na maladie aza na coronavirus et ya ebaki yango ndenge nini. Est-ce que tout un microscope, tout dans machine, et qu'on détecter maintenant coronavirus? Machine en ezate nenge lobela ki ndekona biso biologiste. Machine en ezate kufakala. Et bo intimider ndeko wana bo memie na ba procédure kili. Et na suka bobe abiki. Mais bon la kisabiso qui se da kobikisa parce que jusque là coronavirus nan bazui ki cité bazande komeka na ba chloroquine na banini batala ndenge nini makambu ekoki kovanda et na kosenga na ba congolais tona bande konanga bo respecter mibeko gouverneur ache bo respecter mibeko oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ache et surtout naibi pas ses alliés bo liaka vraiment bien parce que soko coronavirus a koutani na anticorps oyo lié imaginez-vous au lieu de boules to 3 boules à foufou soko koutani nango yebaka ko bima okende donc eloko na kosenga to liaka nde makasi parce que boeki sezate donc ba anticorps na biso moko nanu il faut bundisa maladie wana parce que donc ndenge moko na ba grippe moi rime moi kosu moi fièvre makasi na Congo kutu malaria to 600 ngalo miliki site mobiki boyebi pona nini parce que akuti déjà osiotonda donc moko bango pe balo kufa mingi parce que ba santa chips au monde mutana munene mais azane munene ndenge wana mais yo pena kutu nzoto mukeme au lieu 4 boules à foufou coronavirus a okota mais kosenga pardon binzoto yo te nzoto a 4 boules pas nanga en tout cas ko simba te akei donc tout se protéger na mibeko bache et to senga malgré pas si to liaka ndenge to liaka 4 boules au côté yango parce que sokoye écoute déjà santé de fer
bao mingi baza kolekeza poulet mayo, chips, shawarma. Donc bachangea ba régime alimentaire na bango par rapport à situation baza nango. Même nga on a poto toujours 4 boules 3 boules à foufou. Parce que nayebi ata na kutani nango, en tout cas amoni nga kaka boasengi pardon aleki mupanzi. Donc c'est un peu ça. Et puis bato bakumu kozwa président Félix Antoine Tshisekedi neti muninga na bango. Bozo ba décision moko oyo en fait président moko avant de comprendre te, mais papa ba loki toni na si so bo continuer président Félix akosuka neti China Rambo sakani vraiment boxeur nanu mon pena boxeur après bengani yo. Ba comédien politique ba komi ebele na kati ya masolo oyo eza vie ya population bokomi kogérer yango neti ya bandako na bino. Olamuki na tongo lobi likambo mosusu, olamuki na poko lobi likambo mosusu. Soko omoni okoki te démissionner te bato neti yo ya mayele neti yo na bachance neti yo baza ebele na Congo. Ezaka mpona to sauver dignité ya mboka na biso. Donc moto akomi koya na lisolo na leki na média. Donc merci mingi na président Félix Antoine Tshisekedi. Yango nde président lobi atali alobi te na koloba na ngai te natala nanu bango ndenge baza komemela masolo kala mingi te bokozala sanctionné. Olobi na tongo likambo mosusu na poko changer elongolaka moto personnalité. So omoni okoki to démissionner. Donc toza wana pona ko soutenir pona ko lobela bandeko na biso ya République démocratique du Congo. Monde eza na kimia te. Monde eza koluka solution coronavirus basala ndenge nini. Basala ndenge nini pona bato batika kokufa chaque jour. Et Congo, Congolais, il faut tout mis en charge. Parce que lelo, bato belé balongoli misu na bango na ba matière première. Balongoli misu na bango na makambo babanda ko luka na Congo, bango nyusu bakomi focaliser vers maladie oyo eza koboma bango. Donc on a ba frontière ekangami, donc makambo nyonso etali ya bamboka ekangami. Cela veut dire biso tant que ba Congolais to mis en charge. To mis en charge ndenge nini? La kati ya agriculture peut to mis en charge parce que mikolo monde comme ka kota la kolia. Biloko nyonso ezali o boutique tel, o eloko tel bakangi. Ba entreprise ebele o eloko fonctionner ti lelo, eza ba entreprise c'est la rabilei. Donc pas na biso pe to se concentrer dans ba domaine wana. Donc c'est un peu ça. Parce que ba kolia minéré te lelo comme makamba kolia. Yango nde na lobaka tokomboka esombi ba tracteur sokomboka esombi biloko basalelaka bilanga bomoni ndenge tokobikisama mais nayebi ezali espoir na biso na Nzambe longo na Félix pembeni mama Denise Nyakeo tokolonga. Donc tozala wana pona ko soutenir chef de l'État parce que les seuls mutuzana pour le moment na République démocratique yowana ba onyo so batikali o ba bakalika mona tongo ba changer na pokwa et ba kozala sanctionner makambo nanu evanda makambo ezonga ndenge ezalaki parce que monde eza kotambola mabe yango nde bosolo
conseil na kopesa congolais tokobunda na nzoto te mais tokobunda coronavirus na molimo. Cela veut dire na nzambe na kolia bien coronavirus na komona yo ba banya bité au congolais na lekae. Donc c'est ce que nous devons faire dans un premier temps. Docteur Muyambo a se contredire. Et on m'a comme tout kolobat. Mais na ebi aza muto mayele badande ko kote na kate ba embrayement. Mais na ebi akolonga na nzambe na ye. Donc topesa ye chance. Bien que bada routine tinda ba n'importe quoi, mais ye moko yebi tant que médecin ba risque boni malade eza place mosusu bino bozwa test boya kosala ngo place mosusu te place oyo malade ezali so bosala vaccin bosala ngo kaka place wana parce que ba malade nde baza place wana. Na Congo bato bana bonne santé bato mingi ba memi ba malade wana eza entourage ya ba ministre na bato mosusu masola minene. Ah, soko ba test à vaccin basala bango parce que eza nde place wana ba kosala test ya coronavirus on tous en bonne santé après ba kende ko chayo place bato na corona ba meka soko simbito simbite ten ezala kate place ba malade baza boluki mutu moko na bonne santé bonyati vaccin corona bon même place ça ba malade bota soko la contaminé ou pas ou soit bosalika ndenge bosalaka na laboratoire. Donc maintenant on a vraiment makasi te mais on a nayebi soko anticorps za makasi tokolonga corona na nzoto na biso moko. Merci mingi na bandeko balandi biso na lisolo ya Congo. Bo s'abonner, bo liker. Na pesi bato ba soutenaka biso mbote. Niclette oya bobi batantu, Fiston Mweni oya Betty, André Marc oyo ya Mami Ngalula et na pesi molobeli na biso à partir ya Congo Augustin Dembela. Yende moto avanisi lisolo ya Congo. O tolinga koloba na bino na tongwa lelo yango wana. Bo s'abonner, bo liker. Tokoloba oyo ezali bosolo. Merci. Bye yo.